mboka etumba oyo. Lelo tozali koloba boye bandeko na ngai, bakor euti kosinyame na Washington. Boyebeki ya solo bandeko, likambo ya Congo ya RDC bandeko esali bato mutu pasi na ndenge akosakana te. Félix Tshisekedi bato bafinga balobaki ya solo azwi pouvoir na ndenge abie te, banome ye batie ye kotya bapesi ye batitre bakombo nyonso tu bakoki kopesa ye. Ya solo bandeko ngai nayebisaka bino ke na pouvoir il y a des tactiques. C'est Laurent Désiré Kabila qui a dit ça. Na pouvoir il y a des tactiques. Pouvoir basakalaka nango te. Félix Tshisekedi aye kokuta pouvoir azwi pour Congo bandeko na ngai, mboka ezalaki déchiré. Mboka na biso ezalaki déchiré. Ngai ye yo Kongo alenga totelema awa biso bato ya yambo tobandaka penza koloba awa na kati ya diaspora. Bakulutu na biso bazalaka mais mpo eningana mpena toningisa diaspora, je suis parti. Bandeko na ngai, occupation eya na mboka na biso depuis 97. Laurent Désiré Kabila avec batroupe na ya barwandais ya batuti oyo ayaki na bango, bandeko na ngai, basema desordre moko incroyable na monde nanu esalama te. Nanu esalama te na monde mobimba. Babomi nanu président. Président aza congolais, mais atieli biso barwandais ya batuti na pouvoir parce que baimposaki ye. Ntango alobi na bango ke koki alingi lisusu te, babomi ye. Koboma babomaki ye bandeko, baimpose biso lisusu. Batieli biso Joseph Kabila oyo lelo bato nyonso bakomi kobenga ye Hippolyte Kanambe, baja mpe Bemba, bato nyonso tomonaki mpe Papa Tshisekedi, tomonaki ne Mwanda Nsemi Longya Nkongo. Longya Nkongo abenga ye Hippolyte Kanambe. Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba abenga ye Hippolyte Kanambe, kuta alobi bakangela ye ye. Azui pouvoir 18 ans, bandeko langa ba Congolais, 18 ans, diaspora etelemi. Elobi non. Bakangi musique, 18 ans, ba combattant, basali musala, na ba résistant. Bakangi musique, ba passé, ba roté ya te, pas question de musique, pas question de pasteur. Plus de 15 ans, awa na kati Europe, musique ebetaka susu te. Bandeko na ngai. Na 18 ans wana, plus de 15 millions bato bakufi na kati ya Kivu na République démocratique du Congo. Communauté internationale bouche bée parce que bazalaki complice. Banani bazalaki complice ba démocrate. Ba démocrate oyo bazoki pouvoir Bill Clinton, bango batu basalaki tout ba déstabiliser la République démocratique du Congo. Biso ba Congolais, au lieu que tozala mayele na kati ya Kinshasa, population basali tout. Joseph Kabila a détruit génération. Classe eza te, misala ezali te, bandeko na ngai, bana nyonso babotamaka na epoke ya 2001 ti lelo soko otali bango lelo, bandeko na ngai, bagage mpenza ya makasi na mutu ezali te. Parce que les Rwandais, ils sont venus pour détruire la République démocratique du Congo.
président akufi baremplace bango moko bazwi bainstitution nyonso tu azwi nani kunda batware adere ye na kati ya gouvernement bana congo biso oyo totelemi tobundi bakombata balobi ke baza na droit ya kokóma na kinshasa te pendant 18 ans ya reine ya joseph kabila bakombata bazali kokende su kinshasa te o ngai kombata o ngai résistant komeka makolo te tomonaka baarma tungulu bameka bakufa na oyo bazalaka bateti bakendaka bakanga bango bandeko na ngai na este kuna bitumba bato bakufaka chaque jour koviole basi na biso baviole basi na biso bazwi M23 ya kunda batware bakomisi M23 kunda batware ye wana koma M23 do bandeko na ngai basali mouvement na bango ya bango moko associe na bakongolais oyo mitu ezali mbilinga mbilinga bato baza lokoso ya mbongo bake kokota mpo basoutenir M23 tomonaki bango baporte parole ya bakongolais me nzokande mouvement ya M23 ezalaki ya barwandais ya Paul Kagame pardon donc bandeko na ngai baviole basi baviole bana bapapa kutu koloba te bazozwa yo papa osala amour na mwana na yo devant bango bamama oyo bazalaki na bazemi babomi bango kozwa banzete kokotisa na basexe ya basi ya bamama bandeko na nga congolais tozala mpena batu tozala batu bandeko na nga tata oyo Paul Kagame makambo basala Joseph Kabila na mutu ya tre ya mboka bazwi barwandais bakoti na armée na biso batie bagénéraux baarmée plus grave babomi bainstitution na biso bazwi bachef coutumier babomi bango Roubé Roi bapesi ye ministre ya centralisation ye moto akomi kotala bato bandeko na ngai donc na mawa yango congolais tozala mpena bomoto ezongela biso tozonga bato président félix tshisekedi aye kozwa pouvoir ndenge kaka nayebisi bino pouvoir ezali tiktak tiktak bandeko na ngai laurent desire kabila aloba yango na pouvoir il faut voir de tiktak ye mpe asedekizaki bazwi pouvoir bapesi ye ntango aye achangele bango face bayebisi ke non okopesa biso baterritoire epuis biso fo nome biso totravaille na yo ye mpe apesi bango me ntango achangelaki bango babalukeli ye abi moi j'ai pensé que ce sont des congolais nzoka nde baétranger ndenge mpe faci beton pouvoir ezalaka makambo masolo tiktak azwi pouvoir me bandeko na ngai oyo eza kati na ye nde tolobaka nzambe ka moto ayebaka yango biso bana mfumuki mbango tolobaka ke verité balobaka yango kasi koloba yango te nde tozoloba yango mpenza eza bongo me eza bongo te faci azwi pouvoir armée ya barwandais bagénéraux bango kaka na politique na biso meme na gouvernement tala batonda meke batonda mpenzoka bebo na badepute bazali bakota partout bakota partout donc nyonso to wana mpo nini badestabilize biso tobouge te tosala te eloko te donc congolais babimisa biso bazoba toza bazoba
tolingi kaka miziki, kobina, tolingi kaka masanga, tolingi kaka baeglize ndenge Paul Kagame aloba du congolais ndenge akalife ya biso. Bandeko na ngai bana Congo, Faci azwi pouvoir aye kokuta nyonso ezalaki détruit. Me bandeko na ngai, moi j'ai dit ça ntango Faci azwaki pouvoir nasepelaki ntango Faci azwi pouvoir nakoma kosoutenir ye. Tozwani na bato o Kongo alenga yo komi mutu ya Faci, wi nakomi mutu ya Faci, nakoma deja. Nalobaki yango ke Faci akolonga etumba oyo il faut vanda wana na Congo asilisela biso misala oyo alakaka biso ntango apretaka serment. Akotongola biso banzela, akopesa biso misala, yango biso bakongole tozala yango posa. Nalobaki ke Faci mutu akosala yango, Faci akosala yango. Bandeko na ngai, Faci abandi korestore arme na biso. Azwi bagene atindi bango basala baformation, bato aza koseka ye. Azwi bagene atindi bango na Kamina basala formation, bato baza koseka ye. Azwi quelques jeunes atindi bango na Israël, bazongi aforme asali garde républicain ya sika oyo ye ayaki kokuta ezalaki mélange na bazimbabwe, baougandais na barwandais. Faci asali armée ya sika epuis asaleli biso garde républicain ya sika. Ake na bango na diplomatie, bato balobi akokoka te. Lelo oyo bandeko bakor esinyame grâce ya mama na biso Thérèse Kayikwamba. Mama Thérèse Kayikwamba ye alobaka balangue ebele, me bandeko aboya na ye kolobaki na Rwanda. Alobi ke yeki na Rwanda akotikala koyekola yango te, ayebi yango te, pe etali ye te, aza na ntina nango te. Mama Thérèse Kayikwamba ye moto asali médiation oyo ya monene oyo eleki bongo na États-Unis. Bandeko na ngai, il faut kofélicite mama na biso, tozope benga ye mikolo mama Congo. Mama Congo Thérèse Kayikwamba ye nde mutu abeti masolo oyo kaka ntina sa anglais vanda. Bandeko na ngai, asali makambo ya kosakana te mpo na kolakisaki ya solo. Faci beton ayebaki kopona bato ndenge aponaka Kosa Mutamba, ndenge lelo mpe aponeli biso mama Thérèse Kayikwamba oyo lelo bandeko na ngai tokomona kaka bato wana kaka oyo barwandais oyo baza na gouvernement Faci beton longola bango, longola bango na baassemblée nationale na basénat, baza ebele, toza na mposa na bango lisusu te mpo bakoya kotelemela lisusu mama Thérèse Kayikwamba oyo ayibi mbongo oyo asalaki boye. Bandeko na ngai bana Congo, match eke wo tolanda tomona ndenge bakor oyo bandeko na ngai sinyame na Washington kuna na États-Unis. Donald Trump alobi désormais tolandaki ye moko alobaki yango ke masolo esili makambo ya Congo. Bandeko boyeba yango ke baguerre eza koleka lelo na mokili, il faut toyebaka yango, tofongolaka miso. Baoccidentaux balingi susu koperde te parce que bacomprendre basali berere ebele. Boyebi ke mikolo eleki meme bagrand prêtre ya baoccidentaux balobi ke faut basenga baafricain pardon et puis faut barécompenser Afrique
et surtout la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, yango sala Brésil, yango sala Haïti, yango sali ba Sierra Leone, ba pays bomona wana, ce sont des Congolais, ba Libéria. Ce sont des Congolais oyo bakima na bavague ya kala 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 bamindele bapanza biso na ndenge botaba basala desordre bamindele lelo bamoni vague oyo lelo ezali koya mopepa ya danger ezali koya kota pocheria kuna boyebi ke Israel pays oyo bamindele bango moko bafonda yango batia yango kotia bafonda yango bango moko mpo bakontrole bapays arabe wana nyonso tokoya na masolo ya moko mosusu ba occidentaux bamoni ke ya solo Russie na Chine moto oyo bazali koya nango bakoki korécupere Afrique mobimba yango batimbeli Trump atimbeli abi te le seul pays oyo eza na richesse koleka monde mobimba eza te à part Congo soki tolobi tokontinue bitumba oyo badémocrate bake kotia na kati ya Congo tokoperdre Congo bayoki mbela oyo Faci Beton explike bango boya tosala baccord bino botongela biso toza na besoin boyela biso bainvertisseur botongela biso banzela bosalela biso basociété bana Congo bazwa misala mama Thérèse Kayikwamba abeti mpe bale en tant que ministre ya affaires étrangères tolanda bomona baccord ndenge esiname bongo nsima tobeta susu mbela ya suka matondo et surtout tobosani te président de la république Faci Beton en tout cas matondo mingi na yo siko ozali parce que match eke kitoko obeti yango vraiment kitoko tomoni mpenza ke ya solo oza makasi na makambo etali diplomatie vraiment en tout cas merci mingi ya solo tolanda nanu tomona ndenge baccord oyo mama Thérèse Kayikwamba ndenge asololo kitoko tozwi ka parti na ye mpo tolingi na biso parti ya ministre ya affaires étrangères ya Rwanda te toboyi koyoka ye basali biso mabe mingi mabe wana en tout cas na koyoka bango tozali kolinga yango su te tolanda mama Congo Thérèse Kayikwamba matondo mingi matondo mingi ya solo bandeko na bandi tolandi toyoki mpe nzembo oyo fumuki mbangu azali koteya biso parce que ye alobaki ye nde moto Thank you, Mr. Minister. I now turn to the Foreign Minister of the Democratic Republic of the Congo. Mr. Secretary of State, the Honorable Senator Marco Rubio, Dr. Massad Boulos, Senior Advisor for African Affairs, His Excellency Mr. Mahmoud Ali Youssouf, Chairperson of the African Union Commission, His Excellency Mr. Olivier Nduhungirehe, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Rwanda, His Excellency Dr. Mohamed bin Abdulaziz Khulaifi, Minister of State at the Ministry of Foreign Affairs of the State of Qatar, His Excellency Mr. Robert Dussey, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Togo, Senators, Excellencies, distinguished guests, and to all Congolese citizens following this movement, wherever you may be. 2 months ago in this very room, we signed a Declaration of Principles, a first tangible step to break with deadlock and chart a path towards peace. Today, that choice takes shape and sustained efforts have come to fruition. With this peace agreement, we open a new chapter, one that calls not only for commitment,
but for the courage to see it through. By signing this agreement, we reaffirm a simple truth. Peace is a choice, but also a responsibility to respect international law, to uphold human rights, and to protect the sovereignty of states. Those who have suffered the most are watching. They are expecting this agreement to be respected, and we cannot fail them. This agreement builds on the efforts of many. First and foremost, we want to express our sincere gratitude to His Excellency President Donald J. Trump for his commitment to this peace process. His leadership kept this process focused and goal-oriented, and that from day one. This was further characterized by the quality and resolve of the entire U.S. team, illustrated by the critical support of Senator Rubio and Dr. Boulos. We salute His Excellency President Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo for choosing the harder path, a peace rooted in principle and in the dignity of our people. We thank President João Lourenço of Angola, facilitator of the Luanda process, for laying critical foundations. We are also grateful to the State of Qatar and to His Highness the Emir, whose leadership was instrumental in convening the first direct meeting between our two heads of states in March, a courageous step that laid the groundwork for dialogue. Qatar has since facilitated further talks in Doha and remained a principled and steady partner throughout this peace effort. The African Union, through its chairperson and the appointed facilitator, His Excellency Faure Gnassingbé of Togo, have anchored this process in African ownership. Finally, we thank the negotiating team of both the DRC and Rwanda for their perseverance and devotion. This moment has been long in coming. It will not erase the pain, but it can begin to restore what conflict has robbed many women, men, and children of: safety, dignity, and a sense of future. For the Great Lakes region, it offers a rare chance to turn the page, not just with words, but with real change on the ground. Some wounds will heal, but they will never fully disappear. They may grow over, but the skin will forever remain thin and frail, and deep down, the flesh will still remember. At times, we will feel numb, and at others, we will feel a sudden pang that will remind us of what was lost forever. The scars we carry on our bodies and in our souls will remind us of what must never be forgotten, repeated, or accepted. A few days ago in Kinshasa, a coalition of women's organizations shared a clear message with me. Nous ne voulons pas d'une paix d'élite. Nous voulons une paix réelle, vécue, partagée et construite avec nous. We do not want a peace shaped by elites. We want a peace that is real, lived, shared, and built with us. To our fellow citizens in the East, this agreement was signed with you in mind. It provides for the disengagement of armed forces, the protection of civilians, the return of displaced persons and of refugees under government authority, and establishes a follow-up mechanism to ensure compliance. These are not just words on paper. They must now be translated into action with justice, accountability, and political will. This peace agreement is the starting point, not the end goal. It must now be followed by disengagement, justice, and the return of displaced families, and the return of refugees, both to the DRC and Rwanda. However, no text, however carefully negotiated, can carry on its own the weight of peace. I still remember, on the day we signed the Declaration of Principles, a member of the US team said, "If it were easy, it would have been done a long time ago." That holds true now more than ever. What we have signed is only as strong as our will to implement it. We, the DRC, will certainly and resolutely fight for this agreement to be respected, not with our words, but with our deeds. Today, we have chosen peace. What matters now is that we protect it and prove to our people and to the world that even in a region marked by deep scars, dignity and cooperation can prevail. So now, our work truly begins. Thank you. Thank you, Madam Minister. It's now my honor to invite the parties to sign the peace agreement to be witnessed by Secretary Rubio. The agreement being signed includes provisions on the respect for territorial integrity,
and the prohibition of hostilities, the disengagement, disarmament, and conditional integration of non-state armed groups, the establishment of a joint security coordination mechanism, the facilitation of the return of refugees and internally displaced persons, as well as humanitarian access, the reaffirmation of MONUSCO's mandate, and the establishment of a regional economic integration framework. The agreement also includes an annex on the functioning of the Joint Security Coordination Mechanism and the full text of the concept of operations of the Harmonized Plan for the Neutralization of the FDLR and disengagement of forces/lifting of defensive measures by Rwanda, which was agreed to under the auspices of the Luanda process on October 31st, 2024, and adopted by the foreign ministers on November 25, 2024. With the parties' signatures today, the agreement immediately enters into force. Thank you very much. Congratulations. Kimba
tolanda ye Imbangu asili kopesa yangu ebongi totosa ye Imbangu asili kopesa yangu ebongi tokumisa ye Imbangu asili kopesa yangu ebongi tolanda ye Imbangu asili kopesa yangu ebongi totosa ye Imbangu asili kopesa yangu ebongi tokumisa ye Imbangu asili kopesa yangu kimya ye ya moto o zwa bosomi ya mboka ya Afrique mpo na biso bayindo moto abundela biso tata na biso tolobaka ye dépendance fumuki mbangu tata na biso na makambo etali spiritualité ezali fumuki mbangu yango toyali kosenga président de la république mabele wana ezali mabele ya bakoko na biso il faut ko reconnaître bakolo mabele bakoko bango nde bato batikela biso mabele merci mingi na diplomatie oyo beti balekei kitoko Congo tozali kozela sikoyo batroupe armé nyonso tu ezali na Congo ale tozali na posa na bino lisusu te bobima bozonga na Rwanda sor ya Joseph Kabila na Corneille Nangaa bandeko na ngai tokeba Corneille Nangaa na Joseph Kabila fo boyebela po force oyo FARDC akoya nango FARDC na bawazalendo ya kosakana te baamerikain ndenge basine baccord ndenge wana tolandi mama Thérèse Kayikwamba ndenge alobi tolingi pepe nde ya solo ya black lisusu te tolingi lisusu te na Congo peuple congolais vivre librement barefugie nyonso tu oyo baza na Rwanda na Uganda il faut bazonga bapays nyonso ezala Uganda ye mpe aza na mbeba baza na makambo na bango bomonaki mwana Museveni ayaki mpo aya kobondela Faci azala na bango mayele bango bazobima na bango na malembi donc Joseph Kabila na Corneille Nangaa soki bakangi bango te bandeko na ngai toyebi te soki sor na bango bakosuka wapi po soki basali rebellion ya solo FARDC aza kozwa bibundeli ya kosakana kutu te doki bameri doki trompe alobi pas question oyo nyonso akotia troupe na ye kuna mwa groupe na ye mwa bato na baminduki mpo boyiba coltan bakobeta bino donc na miniti kutu donc bokolimwa bandeko na ngai yango toza kobeta mbela tolobi ke bakongole bacombatant barésistant bobundaka bitumba na bino awa fale bozala kaka pour mwana mboka lelo naza kokamwa bacombatant na bacombatante bokei kobombama bokei bino nyonso tu na Goma mpo bokutana na Joseph Kabila eza mawa mingi Kongo alenga talaka mboka biso talaka mabele toloba yango Faci Beto Félix Tshisekedi akoleka na ye biso tu mutu aza éternellement aza te mais Faci Beto aza na devoir aye mission na ye mpe nzambe ayebi pourquoi akoma atiaki ye wana makambo nyonso ezalaka hasard te Faci Beto lelo ye wana bato balobi ateki bomengo ateki biloko na biso bandeko toza na besoin pays richesse ya Congo ekosilaka te nzambe moto apesa biso yango eza mboka bakoko na biso richesse wana ekosila te misusu kutu ezali ebele mai ndombe ezali non exploité toza na biloko
bazamba ya mayombe eza non exploité, badiama na biso mpe kuna na Kasai eza nanu, bairanium, bacobalt, bapotonium eza kaka ekosila te, eza kaka baaméricain bamindeleko ti bakosanza biloko nyonso banda koyiba bazoyeba so place akotyango te, aye baye kozongisa pouvoir epai ya bato mwindu, bakozongisa fumiki mbango aloba yango, bakozongisa mawa mingi na bakombatant na bakombatante oyo bokei tozali komona bino vraimen ezali mpasi mingi, vraimen bitumba na bino bobundaki, lelo bozolanda bapolitisien oyo ya lokoto. Politicien fo bozala na vision ya mboka, fo bolinga mabele na bino, soki bozolandalanda bilanda malanda ngombe eza mawa mingi. Un politicien okozala malanda ngombe te ya bapaya, bazopesa bamiete, zala na patience. Biso bakongo alenga tokipa te, tosalaka émission towelaka te, sala na yo 100 millions de vie, nga ata 10 personnes bakolanda kaka, tozolobela kaka mboka, tozolobela kaka mboka po parce que tolingi mabele na biso en tant que patriote. Moto akokosanga te, j'aime mon pays, ti lelo nalinga mboka na nga epuis nalingi président na nga po eza ye Faci Beton. Merci mingi ya solo bandeko, tokomi na suka. Merci na président de la république, merci na mosala kitoko osali. En tout cas biso bakongo alenga mpe bana Congo oyo balingaka yo, tozala kosepela, tozala kosepela. Merci na mama Thérèse Kaikwamba, merci mama Congo, nzamba batela yo esika ozali vraiment. En tout cas tosepeli makasi, nzamba pambola bino, bo partager émission oyo. Abonnez-vous na Congo Alenga TV. Émission bokoko bayindo tokoyela bino toujours makambo mboka parce que tolobelaka bokoko na biso mabele ba koko na biso. Nzamba pambola Faci Beton, nzamba pambola mama Thérèse Kaikwamba, nzamba pambola tous les gouvernements et surtout gouvernement na biso ya mama Judith Sumunia, nzamba pambola bino. Merci mingi, tokuteli bongo mbala nsima ezalaki ya bino ndeko Kongo Alenga mwana Fumu Kimbangu, matondo mingi.